Une pour les meilleurs. Nico Business Car number 1. Nouvelle Jérusalem. Nico Business les meilleurs. Oui les meilleurs. Oui les meilleurs. Nico Business l'exemple. Oui l'exemple. Oui l'exemple. Il est l'espoir de la jeune. Nouvelle Jérusalem. Nico Business Car. Nalobi boya awawa. Bozala décité. Mituka nyoso. Confort. Garantie assurée. Kilométrage normal. Bamituka yote na prix à bien. En plus, incomparable. Prix abordable. Nouvelle Jérusalem chez Nico Business Car. Tukuna importe miotoka ya kuachana. Kisha ekuna fanya vente na location ya miotoka ya kuachana. Achat sur internet ni tayari. Nico Business Car ekuna uzisha miotoka ya kila namuna. Nico Business Car chez Jean-Jacques Chilumba. Tuko ku numéro 102 Manyema Coin Kimbangu. Nico Business Car ukitafuta ko Twitter igasimu ku 099 701 81 134. Wala 085 34 27 171. Nico Business Car, King of Pickup. Nico Business Car, la rapidité. Nico Business Car, l'excellence. À Kiamungu. La Nouvelle Jérusalem, chez les Nico Business. Tonton, ce n'est pas de la magie. Voyons, c'est qui a motoka? Voilà, bonjour, bonsoir, chers fidèles téléspectateurs internautes. Bienvenue sur Tindika TV. On est Makambu. Car on est au taxi na source et l'on a qui souko yambelabino chatumba. Kande boyebi kande aloba vérité yango na sepele mato kitali suko yamba lisusu to beta lisuma solo par rapport kaka ya makambo ndeka tozo kaka makambo echo le kao neto chokunda papa na biso etienne to beta lisuma solo nango et puis bo découvrir masoni to beta vraiment lelo na pesi bino nyonso bambote belé ma partout bisika bozana ba internaute nyonso na pesi bino bambote belé na bosanité na ba boss na ngana rife qui sont bien papiki bambote na bino ebelé na bino nyonso ba bolinga biso na ba ibalanda Tindika TV na pesi bino bambote tebe na bosanité na yada dangwa bana na viena ngai MTC Foudre Pichu Antoine na peso bambote belé na kati ya Switzerland na peso bambote belé bino nyonso balinga rose radio na peso bambote belé na bosanité na nyonso basutenenga na anniversaire na bambote na bino bena ba o basala epelo côté bambote na bino pe kaka esa pelo côté tozali na chatumba wana zo PCD ya micro to démarrer liso na biso. Bonjour biso. Bonjour maman Rose Rajabu Tindika tozana kata kisisa bana kini bana poto bino kozomona ndenge makambo ezotambola kini yango bakosa bino mokolo moko te ke soulèvement populaire ekosalema na Congo mokolo moko te kotikala kosalema bakosa bino te ata basali ba vidéo 400,000 vidéo na kati ya poto baluko soulèvement populaire bakomona yango te mpona nini naza koexplique bino soulèvement populaire ekosalema te awa. Pour ce moment, il faut baluba basangani na bakongo basangana batobandundu basangani na bangala basangani na baswahili basangani nde basali seulement populaire kutika na kosala mate o puisque toza bayaka toza batobandundu toza na kati ya Kisasa ekosimbaka te o tokosala seulement toza bato lamuka ekosimbaka te na mboko oyo pour enseigne il faut congolais basangana ba province yo sangani tokomi mutu moko tokomi na kanda et réussir mais kaka ndenge lelo ezali boye bawewa nyonso sima Félix Tshisekedi Tshilombo bampangi nyonso sima ya Fayulu soldat basoyiri nyonso sima ya Vital Kamerhe Wakanyinyi King bangala nyonso sima ya Jean-Pierre Mbemba yebisanga chikoyo. C'est impossible. Si Félix a s'élevé à hauteur, parce que le pouvoir de Félix, c'est un pouvoir divin. Nzambe ne mutualinga ki Félix a comme président. C'est-à-dire que c'est impossible. Nzambe azana kati, lelo va permettre bino projet ya ba sataniste, projet ba franc-maçon, projet ya ba sorcier. Et simba na mboko yo po makile tanga. Congolais makile kotangaka lisusu te na mboko oyo. Tala toza place mai. Tala mai ezokita. Ezolekisa motema nzambe. Bana poto bozona mai ndenge ezokita boye.
nde mai ezokita na mitema bakongole baza na kisasa tokomi mutu moko na minute oyo makambo yake o gauche droite ekotikala kosala moto bokosebino teke bato baseli video 10 000 video bana kisasa lokola Kagame aye akomi lokola kotika kuna bobuka po matete bokangaka ye seulement populaire ekosala makate Kagame azali ennemi ya congolais te basourd na ba aveugle bakoko sabino Kagame Paul azali ennemi ya congolais te lelo tokomi mutu moko Rwanda akomi ayena kini alungo kini azongi Kigali alungo Kigali akena Belgique tokomi kobunda Rwanda akomaka na Paris po lokola mwasi achatu maza na Paris mingi na bana babanda kokota na Rwanda yakiso mwasi nanga okota kompagnie mususu te Rwanda okoti na bapiti boye boseli skala na Kigali omuni pe Kigali opesi ba Rwanda nyonso mbote ose presente ngai mwasi achatumba sima ulungwe kuna okomi awa na bapiti na ke kuzobino na Rwanda puisque tangu ngana ziki na université ba professeur mingi ba pesanga kuru basa ba Rwanda c'est bon tout ça ba ennemi te ba kuzobino na poto ba ennemi moko komo na ba Rwanda ba dia ka ba congolais eza lukuta eziki ba commerçant moko ba sako ya ba yibi ba bomi batu bazwi ba coltan na biso na ba or na ba jama ba yibi minere ba bomi batu mais lelo bon voisinage politique ya vision ya Félix Tshisekedi Tshilombo avec coach Basangani politique ya bon voisinage ya ba frontière nyonso neuf nde tozana bango tozala bien na bato ya Rwanda na bato ya Uganda na bato ya Congo Brazzaville ba centre africain tozala bien na bangolais tozala bien na ba zambien ba Kenya ba namibien bango ba bato nyonso baza awa neuf voisins tozala bien na bango po congolais a se retrouver na mboka na ye mboka oyo eza mboka congolais toliki congolais anyokoma lisusu na mboka oyo te congolais anyokwami mingi toye na pouvoir ya nzambe pasi ya congolais abupia etikali kaka moke situation edemare tala bino moko tindika tala ndenge toza na kati ya kisasa ta ndenge makambo eza kotambola toza na kati ya pe eza na mboka oyo etikali kaka congolais aza kolela nzala tozozela gouvernement ebana mosala puisque bana poto soki kaka gouvernement ebani mosala mbilimbili bomoni kaka na bimeli bino na bike ministre tel aza moyibi aza mabe azosala mosala malamu te bakolongole na Félix Tshisekedi puisque ode tozala majorité parlementaire biso komi kokende na majorité populaire nde ezosala makala te système majorité populaire soko ozwi ba parlementaire baza 500 ozwi bato ya Sénat baza 120 osangisi sadi 620 personnes ok osangisi ba gouverneur nyonso na ba vice gouverneur osangisi bango na territorial basangani bi nyonso bakokoma 1000 te siko mutu nini azoloba oh majorité eza bato FCC tosangisi bango nyonso topesi bango majorité parlementaire biso toza 80 millions tokomi majorité populaire soki todeside lelo kaka ke toyindisi toke na parlement tokweyisi bango bakimi baza kaka 500 mais biso toza 80 millions na Kisasa toza awa na Kisasa toza 15 millions d'habitants bana poto bakosa bino teke bato moko boye bakodeside soro ya congolais po tonyokoma lisusu ndenge touti konyokoma makambo konyokoma lisusu na Congo ya biso ekozala lisusu te yango nde totie mpe na bavoisin tozala bien po congolais asetue na mboka na ye. Voilà, merci vraiment Tchatumba le charismatique. Toko tana moi le solo muke parce que na oki ozobeta li solo mingi ya ba Rwandais ke tobiso na bango tozana ranking te boye na monde ozobeta li solo na mais ozomona te ke na sens ozolobela na lokola kokotela biso ba batu mabe na kati ya mboka parce que yango na ndenge batu bazolobela ngo peke bozoteka mboka na biso malé parce que ba Rwandais bakomi na accès mingi ya mboka. Et alors la possible tekeli bango déjà. Rwandais ya tozo perdre de mboka na biso. Rwandais ya mabe azalakate pe congolais mabe azalakate. Tozaka na banguna. Banguna baza pe na ngambo na biso, banguna pe baza na ngambo kuna. Mais Rwandais moyini ya Congo azalakate. Eza makambo soko biso na poto ke na kini awa tozaka na ba congolais awa bateka mboka Congo bakotika koteka tozala wala awa na Grand Hôtel et para biso na Pullman awa.
na vandi awa eza mboka ba congolais hôtel na kati ya Congo na kati Kisasa toze pa na biso baza koya kokosa biso ke bato mabe baza partout ata na France place nga na uti bato mabe bazali tomonaka batiaka ba bombe terroriste aye a panzi très ba bombe bato bakufi bato bazanga partout te bazali na bango mais majorité ezeli bato bazana posa kimia tozana posa kimia na Rwanda tozana posa kimia na Kisasa tozana posa kimia na Brazzaville tozana posa kimia na kati ya ba frontière nyonso kimia kote na mboko oyo puisque c'est le temps de la paix puisque le pouvoir de Félix Tshisekedi c'est un pouvoir divin bako beta on système yake Félix Tshisekedi président Vital Kamerhe coach directeur à cabinet tala usko mariage wana congolais kalaté tokobi la situation ya congolais azanga fumbwa azanga dipa pasi ekota na mboko makamwana ekozala te lobby tozana situation ya kimia na kati ya Congo Kisasa. Mais Tchatumba les charismatiques mais quand on expliquer biso parce que na uti oyo ka isuma mango ka ndebiso za basongo so ndeto ndela rama balobi ke Félix parce que zo continuer ka koloba make Félix azana ka comme étiquette mo bwe ba chaye wana parce que sotali même la majorité ya bato bazana na majorité ba député azaka na député mo na simanaye ba onyoso batika na majorité bazana parlement bazaka bato ya Kabila ba ka bato ba parti musu mingi ka bato ya Kabila parce que yazana étiquette azaka na député mais yango na uti ko yebisa wote ba ko zoko sabato ke majorité parlementaire mais biso Félix Tshisekedi azana système majorité populaire 80 millions de Congolais 15 millions de Kinois si ma Félix Tshisekedi Chilombo président yebisa nga chikoyo 500 kaka bato wana bakosala ni bazali loko kosala te eza makambo toko bato na poto bazokanisa ke bato bake kovandela wana mbeso diriger Congo lelo bosali le chef de l'État il est le commandant suprême des armées. Balingami kati na molongo mobimba radio nabino esili koya pote ya solo bosungama na molimo pe na bomoto bolanda radio Shilo News mikolo miso 24 heures sur 24 7 jours sur 7 télécharger application na yo na Google Play Store radio Shilo News kota na site internet www.shilonews.com pe niata esika bakomi radio to pe na logo ya radio okokota na kati na radio pe okoyoka radio nini okoki pe asolo kozwa contact na radio na 00 32 466 247 112 benga tuna motuna landa radio okozwa biyano pe ba solution na mituna na yo nyonso Zambe apambola nyonso. Il est le garant des institutions, il est le président, chef de l'État congolais. C'est lui qui convoque les conseils à ministres. Ataba ministre, ministre Joseph Kabila, mais qui convoque les conseils des ministres, c'est lui qui donne l'ordre du jour, c'est Félix. Ce qui Félix Tshisekedi a convoqué conseil des ministres, ministre moko koya kozwa décision na mboko ya zate. Est-ce que vous avez Congolais au sein de la diaspora, puisque autre est politique. N'importe tout ce qui est émotion. Les chefs de l'État et les garants de bon fonctionnement des institutions. C'est lui qui convoque les conseils des ministres. C'est les chefs de l'État. C'est ce que le ministre qui fait dans la coin de Bango, le ministre à FCC, une décision que ça a appliquée puisqu'il faut ordonnance et à chef de l'État. C'est celui qui convoque les conseil des ministres. Ce qui a convoqué Bangote, Bakovanda na balwana bango na bapoche et ko sala musala te. Ti bakolemba, ti to bengani bango na musala. C'est qui na poto bako se binote ke parlement ba ministre ministre Kabila akovanda na bureau na ye azui décision abongis jamais. C'est lui qui a la décision numéro 1 dans Mokoyo. C'est le chef, le garant des institutions, qui s'appelle Félix Tshilombo Tshisekedi. Il a le mandat jusqu'à 2023. Premier quinquennat, Aza président et chef des armées, c'est lui qui convoque l'armée, qui convoque les institutions, les gouvernements. C'est lui, le président Félix Tshilombo. Bako se binote que Azali, président protocolaire, Aza président, ce que président protocolaire, le notomoni arrivé à corps, il y a papa naye.
ba président mosusu ba ye na mboko yo, c'est lui qui était toujours à la commande. Alors que pongana kunda papa na ngai, il faut na comme président na mboko. Lelo malobone ko kisami, président de la République akundi papa na ye, assisté par tous les peuples congolais, assisté par tous les autres présidents des autres nations, ba ye ko lela munde ko na bango akufi, ba ye ko kunda ye na esengo na kimia matanga eleki bien. Voilà, merci vraiment Bishop. Tozonga lisusu muke okoti likambo matanga wana mbala moko erapelenga pe mwa likambo moko. Ndenge tozoyo kango mbilinga balobi ke cercle wana bamemela biso ezana ngo cercle ya pamba. Corps esi ekundama nango kala na Belgique et puis bazo misa même na ba épreuve ya Tom nde bakundaka ye donc ezobima nango parce que babiki o bamemela biso ezana ngo eloko moko boye ya pamba o nyonso basala na stade wana donc ezana ngo pamba ezana ngo cercle ya pamba chela kibiso wana donc nyonso wana ezaki dango pamba ezano kundama nango kala bato poto il faut pas bisaka vérité na poto tanto utaka na poto ya awa ba valise la biso nyonso to tiaka to ambalaka yango est-ce que solamba ba valise na biso pour côté l'avion de même que tout ça quand on voit ba valise de même que cercle nyonso utaka na poto po eyawa bachaka on a caisse moko boy bazu cercle bache bakanga ngo pona et boujaka te na bon ya avion parce que corps monsieur c'est ko beba est-ce que solanda ndenga mo monaki eloko wana dès le départ et ce qui couleur mo susu sikota ma yiko so eloko wana balongoli yango babimisi corps na kesu wana cercle ezongi na couleur d'origine siko bato motema di kundu ba di ka Congo te basaka na poso bapelisa moto na mboko yo nde bandi ko tsa o cercle wana eza cercle ya pembe siko yo komi awa e komi cercle marron eza lokuta mais yo pe kufate to mona pense que ko yanango mais charismatique na kati yote mais cercle yango parce que ngambo na zaki pe wana sur place ezaki pembe neto yambaki yango parce que bato bazolanda biso ezaki pembe neto yambaki yango mais nazo comprendre te na sens ozolobela ke bambalaki yango nde komaki na couleur wana ezaki na kati ezaki eloko mususu parce que to yambaki pembe qu'est-ce wana je ne sais pas to moni komi pour nini chocolat ah voilà puisque chocolat nde cercle ya solo ezaki na kati ya qu'est-ce wana keswana ezali finarerium nyonso depuis poto soko bongisi epesaka plastique wana po batiaka cercle na kati bafixe cercle po na corps ebushaka te ekoko beba yango moni siko tango balongoli keswana finarerium ya pembe finarerium siko yesu kesenango siko cercle etika na couleur d'origine nde couleur to moneki wana couleur to monaka na Belgique yango wana nde toke kokuna bana kisasa bako se binote ke oh basi bakondaki ni part ba yiko kunda ya biso tout moni matanga eleki bien bato motema mabe ba musi bake oh stade tonda kite yo pe kufate papa no pe akufa o ya pe na stade o che pe bembe na stade to mona ce que o kotondi sa stade papa kufa pe total te tata no pe kufa yo pe na stade wana sa motema mabe stade wana bato bazaki ebele ba uti de part et d'autre ngana zona bato buti katanga Lubumbashi baikaka pona matanga wana siko mutu avandi na poto ameli lungwile na kata poto ale semule lekie kande kangie na semule ale abani ko bilobela na internet gratuit bako se binote makambo awa eleki très bien tozana kimi na kata mboko yo pouvoir o iza pouvoir nzambe ayuki ko de la congolais après biso pouvoir ya nzambe tozi pouvoir en Nzambe na mboko oyo depuis Congo eza Congo depuis 1960 totikali Nzambe ko visiter mboka oyo te pour la première fois Nzambe ayoki kolela président azaki na minduki président azaki na mbongo alongwe na 46 ans andimi alternance pacifique mais ezali Nzambe te comment Congolais basaki ko distraire yo boye que pouvoir usa ya Nzambe soko kutana ba ministre okutana ba conseil basaka ke effacer bato atapage na pouvoir makambo ni sa susute mutu yuso ina na mboko po atonga Congo yango na zo senga bana basana diaspora bako sabino teke mboka o essayer démarrer tozana kati ya chantier à ciel ouvert tala le chef de l'état congolais Yasika akiko sala réunion na Nsele a mis chef de l'état Kagame na Lorenzo Nansele Nsele wana depuis 97 afdel abandonné yango banyoka babota na kati ya bandako mais tala 100 jours bazongisi Nsele chef de l'état ayambi Kagame ayambi Lorenzo Nansele
kutu naza kosenga na chef de l'état lokola ayokaka ngai na kosepela tala lungono kaka na kanchachi wana kendi kovanda kaka na nsele tobanda koya na nostalgie ya papa Mobutu lokola mpe ebembe ya tata Mobutu ekomi kolinga ezonga ntango ekozonga mpe tokobetisa tour na nsele tobetisi tata Mobutu tour na nsele toki mpe kuna tomoni mpe tobanda kokende bansele police ba nostalgie na biso wana puisque tokomi kolinga libembe na biso nyonso na baya bachombe ya bamubutu ezozonga tolingi susu ebembe congolais eza na exil te exil ya bibembe esili na congolais Félix Tshisekedi adbike exil ya congolais na ebembe eza te soko yebi tata na yo moko akufa kote nini ebembe babwaka lukanga ichatumba tosala démarche ebembe zonga tokomi opération retour ya bibembe na biso na kati ya Kisasa eza opération opération retour ya bibembe ezonga awa Mobutu azonga Chombe azonga Papa Tshisekedi afungoli nzela pe tokomisie héros national yo sikoyo boya kende kosala mokili na Afghanistan to na Pakistan na yo me na kati ya Congo toza na mokonzi moko kombo na ye Félix Tshisekedi Tshilombo chef de l'état ya Congo toza na coach directeur ya cabinet na ye Vital Kamerhe Lwakanyinyi King baza na souci ya ke congolais azala réhabilité na mboka oyo congolais afutama congolais aliaka bana biso bakende classe na septembre eza gratuit na kotambolaka na bekolo nyonso mpo na kotalaka yango gratuité ya scolarité ekozala na septembre année prochaine. Voilà, michatuma na tuna esoma mutuna moko parce que nayokaki na bato ya poto ba groupe ya baodon ba résistant ba fâché bazama na kanda makasi balobi ke batali vraiment na ndenge ba mbongo yo ucholeka batali na ba paramètres nyonso ba na ba imagination na bango nyonso ba yo découvrir que papa na biso Félix azalaka na ye mwana ya papa Etienne te maman Marthe aibisa bango vérité papa Félix aza mwana ya nani kende ko sobango ki chatu barubike bozali bo impoli lobako chatu barubike vous êtes des impolis et puis bozali l'éducation ba parenté éducation na bino za mabe mutu sur cette vidéo ya ko s'imaginer cette pensée là azali impoli ya azali éducation tata na yete azali éducation maman na yete pona kotala éducation ya maman wana Marthe na papa wana Tshisekedi papa bazwa mwana ya mutu mususu baya ko jembikisa ye tango zotala Félix forma za wana oteli papa na forma za wana okoko s'imaginer eloko wana c'est une impolitesse ya famille bazoni ba manquer batu ba respect lokola bango bazanga ba respect baza ba garçon mal éduqué na batata na bango na ba mama bango za na respect ya batata baningate na ba mama baningate yebiso bango chatu mo mutu alobike boza ba impoli c'est ça la réponse baza ba impoli yebiso bango chatu balobike vous êtes des impolis. Voilà tokomi okende vraiment na koshite tokomi okende na suka émission na biso moi mutuna mususu ya poto suki sa Mike Mukeba inde ba uto pese suspension et puis ndenge ba uto ebise ke asenga ka bolimbi na kamba base ezalaka ya base azali mal éduqué mutu soka c'est dit honorable doit se respecter ne doit pas continuer à vivre comme si on était dans une jungle. Ce sont des gens qui ne savent pas respecter ni les autres ni les institutions ni à autorité bah puisque on a population congolaise. Il ne se respecte pas, il mérite d'être suspendu, pas seulement 12 mois, c'est 24 mois. Pour comprendre qu'on doit respecter les titres. Suspendre 12 mois de sous pour l'éducation, il doit se respecter la responsabilité de la population à élire, honorable, mais c'est déshonorable. Ces gens-là ne méritent pas au nom de la République. C'est une communauté, c'est mise en quarantaine, pour ce sont des garçons mal éduqués. Voilà, tu as vraiment la souka, tu as moi message pour te clôturer, moi message, et puis moi, bambote. Bote na ngana pesi na churamboma, le mbatable, na pesi na churamboma le mbatable, na pesi na papi gene, na pesi na jampoyi, na pesi na maman Akachi. Moi, c'est Chatumba les charismatiques, maman Akachi, batera ba petit bien. Alors, tu as bongisa, boya grandes vacances. Bozwa
air rwandais bozwi air rwandais bakosi bino te kolia bien eza na kati boye na kati ya kisasa oye ok kolia maboke bien pendant ton séjour ici au 6 jours à bien lokolo zo battre bana bien battre bana malamu monto ko sauter awa mboka essayer de démarrer tozo serika gouvernement semeno babeti biso bu idu kamba abo andiko démarrer mboka vande situation démarrer c'est ça ma dernière parole nzamba pamu da Congo. Voilà, merci vraiment. Tokomi na suka émission na biso naza vraiment na mingi koloba na bino te bambote ka na baonyo so balandaka ngai bambote na baonyo so balandaka tindika na bao tu balandaka pe émission na nga bao babenga ba sepela pe na émission na bao bakomaka na pesi bino bambote belé partout vraiment na pesi bambote be na yada dangwa bana na bosanité na vie na nga na côte ya Switzerland MTC Foudre Pichuma Antoine na pesi bambote be na kati ya Switzerland mwana poto akala bambote na yo ebele na bao nyonso yango balingaka Rose Rajabu na pesi bino bambote ebele vraiment bo continuer ko s'abonner vraiment ebele na site na bino na tindika parce que yango nde bokozwa basango ya solo yango nde bozape te bozwa ma basango oyo eza ma ya solo botala ma émission bo s'abonner ma ebele en tout cas ekosala biso bien vraiment bye bisous na bino partout bisika bozali to comme vraiment na suka ya émission na biso na pesipe mbote na cameraman na biso bili bozomona kitoko boza Junior Mbui na sima caméra o a filma film ya Kimbangu eza Junior Mbui na sima caméra bye bisous ciao.